C'est propreté. Na bateau balinga, mais vous aussi, qu'est-ce qui se passe dans votre milieu? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas tout le monde. Chacun lui a son éducation. Si lui il était mal éduqué, laisse-lui parler. Et puis il faut pas les suivre. Voilà. Tout ça quand même déjà pas mikolo. Tu vois le français, c'est quoi pour le français. Tout ça là tout ça diplôme d'état. Tout ça le baran. C'est ça. Voilà. Tout le bayo tanga ça chic ne sans diplôme na yo. Ba comment on a salon on a journée la date nini. Et comment tu y a n'engona. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Arrêtez. Comme artiste, c'est une improvisation à côté, hein? Non, non, faut que ça ma master ou ça des missions mission ba ya kolobaka ba finga wande kona bango. Pour ça la réunion bino mo ba chroniqueur. C'est ça. Hein, botika ba bilo bwana zezo ça so bien té et comme le quoi sketch moko mutu moko lobaka ke nini boyo ça ki ndenge nini ba so loba. Bon so biso ba auto lobi siko yo zani. C'est quelque part zape bino mo ba artiste mutu zo so panate. Parce que makamu mingo ba so le bwana mama lokuta ebele. Ebele à lokuta. Et puis, c'est kaka. Mais ndule ça kaka, ça la musique na yo, ba bina, ba sepela. So ba historien ba le ça histoire musique na yo, ndenge le ka parcours na yo. Le bel parcours ya te ke ana no kutu ye kutu so ndenge ni te. Biso to ba réalisateur. Oui. Makamlo se le kaka. Biso to lamba ka to yebina ne ya zaka boya. Mais ça musique ba sala ka onde ndenge wana. Ça me dit que les karaté qui montent mon fan de tout nayo les arandés ni nayo lo bakate pour la nuit on est comme voilà ma bête faut pas n'importe sur la pébile ba chroniqueur qui a né de ça la boisson pour ma boulot ils ont pour ma boulot comme le reste c'est quoi ça mon tu peux naïe tinga il a mis bon la robette a dit mon ami mineur après tu ya na la mineur comment la battre ba otalate ah VC ka zabela ni na ba lingaka bon VC le banano quand vous a kanana non Ndoule nde yango tobeta. Tu vas tourner en question. Vous obligé ka oloba. Elengi mona c'est comme ça la bato. Elengi mo bo so ba tourner ka question ne nga beba le fort de ne beba takala. Bona bona beta bien sur le solo beba kutu to sala ki nini kutu bona. Ezala ngota. Ya musala nini? C'est quoi ya musala nini? C'est quoi bato so comment sexe bato. To bona beta masolo tinde na ba grand maître ba vieux non, ezala raté. C'est moi comment créer ce conflit. Bon, c'est un conflit. On peut se sauter un peu bâton, on va se mettre à ma solo. Oui. Bon, pas val. Nandule bazana bangote. Ndule soza danser nandule fuba yo karayoka. Vous autres banane bandule so banamboa ne tisiko to beta raba gam. Si. Yo siko yo olo ka ole ka ko bana lo ba kabusana no bato bazo bino na ba. Sala nzemo bato zo bina na ba. Ya tisiko sala nzemo zo bina ba ka ko loba ka te bien te. Tout est comme bilo kwana. Mais non, sinon tu as une mission à faire un tal à tu vas avoir un tal à bloquer tu peux occuper ça dans mon gars côté de l'eau occuper ça dans mon gars rien à tal à côté tu vas pas se plaindre viens tu as beaucoup de bazolo baboy mais non bateau nous ça be mission na batika po et autres c'est qui ça bateau na ba parler vrai ndoule son ça ndoule beta ndoule na yo ndoule ma bena mon les arrêter ça pour moi bien son za matinga lo boko osimba no le kakeo lo baka mamba vina yo ya ndaku na yo ya ndaku moninga ya bana moninga kala do courage moko ezani et donc on peut ça la conseil quand nega va bien c'est kalobi vraiment en tout cas et comme ça la Sony et comme ça la bien donc tout changer le Congo tout buka yango isuka wana soko zuite ya jalousie koza na jalousie na to moninga te moninga soko zui yo zui na nte obanda kindula semble kanga mutema yo egoya soko biso batu luka biso to bana koloba et oza donc dégâts tu vas biloko wana conseil ne kopesa na artiste musicien artiste musicien parce que pour majorité ça artiste musicien bazo le cas mais oui na rien à remarquer on bato zo pas ngana tala ka biloko wana te pour bana bakoli ba noko bazali ba tata mwasi ba nani ba royoka yo so yo ndenge za éducation ma be pa na bino okomo tsango siko okomo généraliser makamno c'est comme ndenge wana te bien te nga ba te bele ba bengi nga na bite ezala kate ezala ngote ezala ngo ndenge wana te ba minoko makasi comme na musique faut zaka minoko makasi pe simba wana ba minoko makasi yaka to beta na yo nde ndule ba beta so la minera so kota la gamme so kota so kende ya to beta na yo yo no lo ba ga ba réseaux sociaux yaka to beta nde ndule kitoko betela bango malo moko ko seki business ko ba bena ke ezayo ha
Ça n'est pas bien, on a barré tika. Ouais, ouais. Na bija ba yo kakayo. Na Filistin ba yo kakayo. Comme ça muta ba histoire. O tango wana te, ba biloko wana te. Ba biloko wana te, ça bien te. Edino, yo za fin, mutaleki yo za te. Oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo. Chikote bango. Edino image. Banza sango ya Congo. Thérapie à moi yo. Yango thérapie. Abeba le problème. Kuluta boania. Valable. Kuluta boania. Ouais. Kulutu. Ouais. Ah, moi calapé hein. Mais connais belé. Depuis maintenant à Fafa de Molokai. Si. Ouais. Si go tozelanine. En tout cas comme on a tout scellé, tout mixé en donc vraiment Boyoka, Kalaté, le gouvernement. Il a tout fait la mère, on a fait à âge 106 ans. Mes condoléances. Voilà, ça remonte les 40 jours. Oui. C'est pour te préparer, c'est pour te minami ça avec Kamonato. Pour vous mettre tout. Ah oui. Ma vie jalousie n'a pas mon ingati, sauf que j'étais quand même thème. C'est la route ça nous va dire nos mailles, nos images donc jalousie n'a pas mon ingati. Si. C'est mon ingati à Yopekoya. Ah oui. Tout maman, ma guérite, ma mère, a sali 106 ans, c'est qu'elle a dit que mon témoin. Donc, maman 106 ans, la chose maman relative, maman au CPA. Eh ben, pourquoi on va CPA avec nos bisous soucis à maman. Soucis à maman, c'est pour ça. C'est tout un mois là, il cadre là, donc il s'allait en passer ma casse, mais n'a côté n'a rythme. Ah, merci Aya. Alors, mon gars, n'habite mon gars, n'habite la maman Manzembo. C'est Beba. Azan est l'autre mon spécial pas naïe. So betika guitare milieu des ans à été. N'a même sur la fin de l'année tout ça à 2000. Bien sûr. Ah c'est plus. Hein? Voilà je vous hommage à maman. Mais c'est ça qu'on appelle l'artiste, hein? Ah ouais. Alors comme artiste, c'est mon souci pour improvisation à côté, hein? Faut que ça ma master ou bah ça des missions bah mission bah yako loba ba finga wande kona bango. Pour ça la réunion bino mo ba chroniqueur. C'est ça. Hein botika ba bilo kona ça so bien té et comme le cas sketch mon ko mutu mo ka loba ka ke nini boyo ça ki ndenge ni na ba so loba. Bon so biso ba autre lobi siko yo sani. Mais c'est quelque part zape bino mo ba artiste mutu boyo so panate. Parce que makamu mingo ba so loba na ma lokuta ebele. Ebele lokuta. Et puis battre ndako basse kaka mais ndule ça kaka ça la musique na yo ba bina basse pela so ba historien ba lengo ça histoire musique na yo ndenge le ka parcours na yo le bel parcours ya te ka na no kutu ye kutu so ndenge ni te biso to ba réalisateur oui makamlo se le kaka to biso to lamba ka to yebina ne ya zaka boya mais ça musique ba sala ka onde ndenge wana ça musique ba le kata ki mutu moka fanda zo tuna yo ezaka ndenge ni yo lobaka te pour la nini on est comme voilà ma bête faut pas n'importe la pébilo ba chroniqueur que ah net ça la boiso bon ma boulot comme le gars ce que so mutu pena yeli tingai na bi bon na robeta nzemo na mi mineur après to ya na la mineur on ka batba otalate ah vese ka zabela na ba lingaka bon vese que le banano tango bozaka na nani non ndule nde yango to beta ba mineur to ta majeur to beta nini boye mikolo za makambo ya comment faire la promotion c'est ça. Alors moi on va tout une question aux obligés ka oloba elengi mona c'est comme ça la bato elengi mo so ba tout une question ne nga beba le fort de beba dakala bona bona beta bien sur le solo beba kutu to sala ki nini kutu bona ya musala nini siko ya musala nini siko bato so comment sexa bato to bona beta masoloti na ba grand maître ba vieux non ils ont raté en plus yango comment créer sur ba conflit
Parce que conflit, parce que surtout un peu bâton, parce que bêta masolo, oui, bampavala. Nandule bazana bangote. Ndule soza danser nandule, faut pas yoka yoka. Surtout bane bandule so bana mbwana tisiko to bêta ka bagam. Si si. Yesu ko yoka oloka ole ka ko bana oloka ka busana no bato bazobina na ba. Sala nzemo bato bazobina na ba. Ya tisiko sala nzemo bazobina ba. Ka ko lobaka te bien te. Tout est comme biloko wana. Mais conseil nous groupe ça na artiste et musicien au bazoleka on va l'équiter parce que ba musicien mingi ba comme na soif ya ko kende ko leka ka ba émission ndengwana po ba e comme complexe entre bino ba musicien au lika ba mona yo leka ki po ça soki ndenge nini non sinon te ba émission pe nga tala kana nga ba ya ko yebisa nga tala nga peblo kana te pe ko pesa na ngonga ile kote de lo ko pesa na ngonga rien tala ka ngote so ba bazo se plaindre on vient tala ko bazolo ba boy mais non bato ba ngo sa ba émission ndengana ba tika po et aussi qui s'abattent na ba parler vrai ndoule son ça ndoule beta ndoule na ndoule ma bena mon clés arrêté ça pour moi bien son za matika lo boko osimba no le kakeo lo ba mama vina yo ya ndaku na yo ya ndaku moninga ya bana moninga kala to courage moko kala to zako tubela pa basango mais ce que le to comme tubela pa ba chroniqueur est-ce que ça bena normal mbuta pesa na moi et comment ça la sonne vaut mieux sur batoni question il comme le ben te fanani yo to baton mingi comme ça la ne dani jalousie na to moninga to banda ki ensemble ningi ni yezo na tema yo pe koya ce qui paye te mamsuna dikolo voilà comme thématique comme on a tout et kata makambo mesa oui après c'est réponse à kitoko quoi soko zo kokate lukanzela mususu yezo zo kokate lenda banzela baninga okoto ye kutite yo ndem zo kokate yuma ozo kokate ndule to beta kango so lingi ndule yaka pa 5 minutes to beta so ça ba na niveau ba oyoka yo ka koloba kana émission so nene émission ngo pour battre baloba so biso batu so biso batu ka biso to bana koloba et ça donc dégâts ça biloko wana conseil no ko pesa na artiste musicien artiste musicien parce que pour majorité ça artiste musicien bazo le cas mais oui na rien à remarquer on bato zo pas nga tala ka biloko wana te nga basi ba ya awa pana ko bondela nga vie to ya lo ba histoire anini histoire ni na loba mais préparer histoire en mode na loba il y a une improvisation loba so ndenge ni te so lingina loba histoire préparer histoire en na tine pas manager na préparer mbakamba mndu laisser changer et comme batu bazal ba management ba comme rolandela ngo to que batu msuri kunya te que pour masana comment aussi mais ya s'organiser oh na likutu makamune asala goate asorganiser goate gwa batu tout basala ka gwa ezala chauffeur taxi ezala mobeti bal ezala batu tout basala ba gwa mais boulot musique il faut ça on ça boire le guitare le bête en moko donc sentinelle on a tracé le quoi comme PDG jamais on est ba faux donc ba massa bo le karaté ba bloc so kiti ça va tout de ce sont les kabazo seka crédit na yo vis-à-vis ba mélomane sili ya comme yekuta loba ki boye yekuta biloba loba trop kuto eloko mo pesate en plus au créer sous conflit na moninga voilà ba massa msuba zamba ba massa msuba kende batika msuba zamba fanatique la bango ti lelo bazamba famille na bango ti lelo ba ko linga te o na ba jemo quoi dénigrement par rapport ya éducation yo so ba bokolo la yo ma éducation yo zo so mo tanga lo comme standard mo tam tazo éducation na ndako na yete ngama comme suna kuna vina na kolo batiba na ba yoka na kolo bango jamais et ça éducation yo zo so éducation yo zo lingeza lokola musique za kanengona non yon de les éducation na yo zo éducation mo ma be ba bokolo na ba parents na yo otika eloko wana musique eloko mo ba teke o samsa ba artiste lo ba mama solo ba artiste so biso to bando lo ba za dégâts mais vous appelez dégâts en plus bino contrôle la penza tanga musala biso ngo wana tanga zo ba bien to zo ba bien ti ba musu bene ko bena o tia mère zemi lo binde ngo tila ki mère zemi ah oui ba biloba c'est ça que zemi kontra pona saka bona sala ka boye biloba nde yekuta ko senga technique nde na kota zemi voilà biloba tout est capable de connaître même ça musique bah ça on prend la ndenge ate musique ya boulot faut respecter batou so loba faut attendre éduquer ka yo mabe bomba moi na miso bato atala yo la sa éducation ya bien pour bana ba koli ba noko bazali ba tata mwasi ba nani ba royoka yo so yo ndenge za éducation mabe pa na bino okomo chango so okomo généraliser makamno c'est comme ndenge wana te bien te nga bato bele ba bengi nga na bite ezala kate ezala ngote
Ezango tezango pendenge wana te ba minoko makasi comme na musique faut zaka minoko makasi pe simba wana ba minoko makasi yaka to beta na yo nde ndule ba beta so la minera so kota la gamme so kota so kende ya to beta na yo yo no lo ba kala ba réseaux sociaux yaka to beta nde ndule kitoko betela bango molo moko sek business ko ba pena ke eza yo ha ça n'est pas bien on a barré tika ouais na bijama yo kakayo na Philistine ba yo kakayo comme ka mutaba histoire o tango wana te bablo kwana te ça bien te merci Monganga merci en tout cas tozo pena émission mobimba pour na ko solo ni solo yo pour epesi pito pale na famille ya ba musicien. Ah ouais, ça est bien, ça est propreté. Na bato balinga, mais vous aussi, qu'est-ce qui se passe dans votre milieu? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas tout le monde. Chacun lui a son éducation. Si lui il était mal éduqué, laisse-lui parler. Et puis il faut pas le suivre. Voilà. Tout ça quand même déjà ba mikolo. Tu vois le baba français, si vous pouvez pas que tu peux pas le baba français. Tout ça ba chict. Tout ça ba diplôme d'état. Tout ça tout le barango. C'est ça. Ah voilà. Tout le bayo tanga yo ça chict ne sans diplôme na yo. Bah comment on a salon, on a journal la date nini. Et comme a dit faut arrêter de raconter n'importe quoi. Arrêtez. Merci Monganga Kulutu Yabwania Lilobano pour nous terminer ezani. Et donc on peut ça la conseil quand nega va se kalodi vraiment en tout cas et comme ça la Sony et comme ça la bien donc tout changer le Congo tout bukayango isukawana soko zuite ya jalousie kozana jalousie na tom ningate ninga soko zui yuzui na nte obanda kindu l'assemblée kanga mutema yo ya voilà c'est que nous abonya be bali polo na opesa message quoi bobo sonate premier album na sana na papa we le musée Bambila na Paris aujourd'hui ça remonte à 31 ans passé donc toujours mérité respect mon boy n'était sur le mabé hein. Ouais, merci. Ouais, faut ça musalo ça c'est oui. Non. Arrêtez ça, sinon je trouve le baba kambo belé. Auto yebi, ça grave. Arrêtez ça déjà. Merci Monganga, merci. En tout cas, Tosuki, Wanezaki Kanda Monganga. Alors bibo arrêtez Babouzoba Nabino artiste et musicien au boko le kaka au betaka ba histoire ezanga tina. Ciao. Pa Monganga Sek Evidence. Ouais. Et ça l'onde ni koya kokuta lelo na Monganga Sek Evidence. Oui, ça c'est trop pour talaka ya grand prêtre. Asala magambe bela c'est le prêtre belé. On a grand boy donc c'est trop. C'est ngotro hein. Pour la mono Tony Sabile sengo so sekaka bando kota kia. Danser. En tout cas. Merci. Ouais. Bon. Ozoye. Est-ce que ça la Patrick Malovengi. Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si o ba kutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu buzana kisasa. Soba tilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose année de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino batu buzali na photo. Oli kutinda biloko ngela na Afrique. Na oza kutuna Global PM Express izaka wapi?
eza esika kubunga te eza bongo na Château Rouge soko eye na Château Rouge okoti Château Rouge otuni numéro 25 rue Léon Bandiku wana okumona Global Femme Express. Global Express ils ont aidé population congolaise communauté na biso oyo toza na France mpona kosunga badéronation baza na étranger précisément na Congo Kinshasa Angola mpe Brazzaville toza na tozotinda bapoli toza na bafrete oyo ekendaka par conteneur le frete maritime na le frete aérienne oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit poli bapoli express oyo esalaka 2 jours et soki kaka wana te toza mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso makini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon bu na yo Bandiku Global Femme Express ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko sikoyo nake komitikanga moko na biloko